Viens, petit na, nyonso na bonne santé. Sanda mayo. Giovanni. Oh. Santa Bara. Yo so senti bongo dans lobani. C'est ngape no sentir. Ouais, si tera déjà solo qui bonne zambologie de la montagne. Qui s'est dit la coste. My food moto ba chéri leader ambenga o azalaka na mama bujiteka mama social. Malam. Ako za boss no ndeni okumisa été déjà solo boni santé, boni ba activité. Ouais, ça va vraiment na ngolwa nzambologie. Na ngolwa nzambologie ndi makambo toujours sala toujours makambo. Talaka bino mo na quoi. Santé ça bien, mam tout très à l'aise. Alors déjà solo à la kisibiso qui est santé ça bien na njambologie na yenga pe sans effet na yo na ba njambologie déjà solo j'espère que c'est la première fois na yambo na plateau na ngai mais au fur et à mesure to ça la émission na biso to ba ko développer moi mukie déjà solo fa to kota penza na li solo na biso o ko esa biso vraiment ndengo bandaki ko beta kita si donc bana Poto, bana Paris, bana Londres, c'est tout dans Londres na mboka pena ML grâce mo fondologie. J'ai solo za geno na bandi guerre trop pectongo, na banda guerre tongo. Na banda guerre tongo, président a dit la coste na PC ba mbote papa social. Tara muta valoriser na mokili. Pour les oba comme bien j'ai solo qui bonza mbologie. Tara iba ba sous de la montagne. Yeni muta valoriser j'ai solo bomo na oyo. Donc le président a dit la cause à Zouangaï, ils ont matanga, il y a pauvre Cheikh Mandala, Décoric Mandala, ceux qui veulent boss Eric Mandala, on déconne Cheikh Mandala, matang Akoufara na Suisse, enfin na Suisse et bien le Suisse et un type na RDC Tikin. Donc biso to zara na matanga wana de journée d'Ayaka. Timukola kufaka timukola bakundaka ngasko na banako accompagner frère moi frère Dan na monga full eskaza ali bambote belé frère Dan ngoyi pour pe na betela ba frère na kibonza mbologie na yo suka kana musique ya bandoki te to lobaka musique ni te ko kena pe ba musique chrétienne siko azwa ko e mo bando betelo zaka mutu mo esima ndako boye moni pe na matanga etina nga pa telenga na trop na récupérer yani na wena orchestre. Ouais, donc ezala kutu ezala qui est just solo déjà na betaka mais te masque trop na no betela ba religieux pour na polyvalent quoi et ça va guider ce monsieur pas betata même monsieur betata frère Mike Kalambai ata frère Dan ya pas frère Dan na lobio et ça passe ata frère Harry papa quoi et ça passe si faut en intelligence pour bon peut beta ndula bien na avantique te betara bien des amants na Israël ba betara na ba Joël va beta va vina Fabrice ils ont facilité. Donc, le président a dit la cause de mon angaï, na matanga, la bête en danger. Puis à Kraka Kia. Bien mettre bon nouveau. Qui n'est pas pituana, bien la terre la tika guitare. Maman a l'idée moi binga kotina na matanga. On a tel à la TV. Didier Lacoste et Moutouna Luka, na bête les guitares à ma chagrin. Siko jazz ozokumisa DJ Lacoste parce que yo obetare pas DJ Lacoste c'est tout à fait normal okumisa ye siko jazz soki lelo vraiment batunu école ya yo ya guitariste okoloba leti banani école ya guitare école o ngana osala ngana bon donc ngade nande école on osala o bango ni ba Hollande après c'est ba guitariste ba beta siko voilà obligé. Mais école yo uta neti école côté yo uta babike déjà solo école ya uta bo ba maître na yo okoti kotanga na école ya guitare à cause la nano ezaki ti lelo ondimaka ke soki lelo nga déjà solo na za boza eza par grâce ya maître wana ndenga déjà solo na komibu donc yo olo bana ndenge ya idole quoi ndenge idole na ngai kozala bon na ndenge idole nga pina na okara trop Franco Luambo Makiadi no rapé vinanga Olivier Chimanga non rappelé venanga flamme kapaya de l'univers on comprend non ba vinanga na ba besala boulot na bango d'aller bon na ndenge bena chikeva na ndenge bena kin et chiki kwa na roloba na ndenge chik balandela na ndenge normalité pour la 5e génération et ça soliste était ça na guitariste c'était au landela on le voit ba vina biso de balandela Malembe déjà solo Malembe lobi que na 5e génération eza na qui dariste na solisation obi qui Olanda ka biloko ya Franco betela biso non mo eloko mo ya Franco et c'est pelisa vieux na biso
John Simau elongo na mwasi ne mama Misha Misha na résidence esika bazwami. Voilà, merci beaucoup, merci. Qui Franco Lombo Makiadi. Qui Franco. On va qui Franco Lombo Makiadi. Tu as bien boy. Et ça va venir avec le rabal Vechimanga. So azoliango sur la kanda. Chez nayo ki olobi ke mutabeta ka boza lokwa ba Olivier Chimanga. J'espère que Congo Suisse télévision eza chaîne eta la monde entier, eza chaîne balandaka ngo trop na ba fan. Alors ndenge to sala émission boyeba ke ba eza na ba soliste belé pe bazolanda biso. Exemple yolobi ke na kilelo oyo ko otangi ba kombo ke mutu mwa ko kana zate sikoso totangi Mark House azape. Abeta no tika ba kuma Mark House. Na yobeta guitare ta. Mark House. Abeta pas faire gola. Aye bobeta guitare. Jazz. Ozo luka base to ozo luka ozo ba pali kambo ezare. Yo nem to lingo ça komboni base pour lumière soleil la femme du paradis, la belle des belles, lumière soleil. Yalinga bubo de so temps aye biye kuduté. Yo nem to o laksine lumière kombo na Francine Mikoko. Yo nem to la sababa kombo. Oyebi ke Mark House abeta yo boyi Mark House to ke na Felix Tyson. Mon fils de raison sur j'ai vu seulement ma vie na azavi na benge vie azavi na yo na âge azape vie na open mama ya kita ouais non boité azavi na ngai na koloba na expérience kwa roza expérience mukunanga azavi na nga mais na guitare ti donc na koloba Félix Tyson vie na comprendre que kala papa na biso vie na biso Koffi Olomide ni mtano la kisapo vie kwa tabeta guitare na comprendre que président et biso Koffi Olomide ndem tano la kiso pena ndeko beta guitare pour kala na quartier ateyini ano Koffi pe beta guitare pour Koffi au moins na beta beta ndini abeta blo aboye. Mais loko beta na Mark House beta Félix Tyson beta ko le kando beta. Non. Ya on a biso de abana ko beta bien. Na respecter sa vie za doyen, bana ko beta bien na quartier latin. La 5e génération ka so beta ba président Fali Popa. Azo beta lo te ndes nga so na tema to beta na 5e génération, guitare neni o ba bouclengo na boîte quoi, ndeto na boîte na Pokémon, pas son éminence maître Kazi. Dis qu'il y a un Pokémon quoi, pas DJ Vincent, pas DJ Fati. Et c'est DJ Fati là quand déjà ndenge tu bending la beta likimi kanga ba tu avant tu venir boye. DJ comme boire comme ko s'inspirer na guitare na ngana. Et c'est déjà la boucle data somo boya ya Félix Tyson. Oyebi Mark House to kende normal mobi Fali aza mutu ayebi musique koleka na génération na biso aza pe na mayela musique alors que lokola ya za lokola maître jamais kolinga vana na élève o bayebi ko travailler te ce qui Fali pour pas ofana na Félix Tyson c'est ka yebi musala na ezali comment ce ko Fali zo vana yebi musala mais yo zo boya yi na absolument mo obi bon président Fali pour baza bosser mais ko ba faut aza maître ti aza ayebi ba maître ndi to loba ba vina biso ba ve quadre couramment bango ni ba pesa bango makambo pe yango na biso ka ke yango pourquoi na loba ke Félix Tyson ça beta wana tout autant ko comme mutu ngana ni ngabo te tanga te ça pe soliste le quoi to tande ce niveau musala na ena ya yo clair si mo na ba vina nga flamme kapa ya laksa bulo na ba boucler sikan et
kiflan kapa wana batengo basa ngo binisa bato ma boîte tu es bien okota la boîte na j'espère que okota boîte non okota boîte te pardon tout bomba weza TV bon mamse privé to kolo bango ate bon nani Dia Solo olobi pe mingi obeti pe biloko afako mingi siko l'acception moi spectacle beta te moi eloko ya DJ Lacoste et vient na tellement za président na obeta eloko to mona pe ki capacité ya Dia Solo na likimbi na obeta pene eloko oyo ngamona beta likimbi oyo binisamba o batu akumarabu dans sa likimbi kaboy la lumière soleil kaboy mifimbongo alinga mambo fort betela biso likimbi solo la se pesa motema to se pesa mama na biso donc kasi mbuyi kwa moi ça pembe okay on la yembe balali na bazoka asi bazoka ibali babombo likimbi mama kobina eza pema te wana Dia Solo na bina na ngai eza kuna l'idée mo babina asala fitting mona na artiste membre français quoi rappeur moi français bina ko balikimbi na fitting nango yebi on ta bina likimbi abina likimbi ba tanzima na mo yabina we mais Dia Solo mona c'est comme si que na mona non, pas de problème aux à l'aise. Ils sont à Congo suite aux vraiment très à l'aise. En tout cas, fidèle ami téléspectateur, bon, mon Dia Solo à la qui si capacité naie, à la qui si qui bon zambologie naie, so peut à qui bon satanique ici ni ne kayende mutu, aye bien o. Mais Dia Solo le loyope aux ana kati ya orchestre ya DJ Lacoste ma il faudrait tellement boza pembeni na boss na bino, so qui peut à ma bezali, j'espère que vous peut ça qui peut conseil aza mutu ayo kakabino. Mais le lot moni qui est bino artiste comme musicien beaucoup qui m'a bino monde la musique na moni vie à postuler to so yebate dauphin na ye ezanani donc question au bout de tout ningai venanga Yves Gatti le millionnaire international Yves Gatti aux États-Unis na ba Izibukasa na ba Fabrice Combo record bangonde pena balingaka nde question oyo bino tuna ngonde biso mon DJ Lacoste atinga za bongo aza toujours artiste et musicien quel que soit qui députation aye quel que soit à la population kuna na nini na parlement aza toujours musicien dauphin na azali bon ye moi ebinde dauphin ye moi yebi dauphin na soki nani mais dauphin na azali oyo ako barana ko représenter presque partout na mamutu mais nga mona neti dauphin ekoza yo po yo bi DJ Lacoste azokola matanga mo boye amoy ke pesi na betane bien ayebi yo betano na yo ya betano solo pa nga iloko pa zona matanga se ki pa ko peso payer pour opportunité za no pe dauphin na siko moni ngai soki président na nga DJ Lacoste nga tsanga dauphin tunani na boye yango fona na pesa kuna ba guitar so ba beta mabina ba orchestre batu ba beta mikolo yango moni ke na boye na za dauphin po za tana nga pena ya repesa cours wana bengi guitar ça nani ba orchestre leader nani guitar ça président Fali Poupa pour guitar ça président Fali Poupa na PC cours guitar ça président Ferregola na PC cours ya Fabregas na PC cours Maya Kamba Maya Kamba ina ala beta nani Maya Kamba beti loko mobo eza kwa avion wa au salon okogwana kokongote te wana kokongote abeton pa beton betaka ba ndizo yebi sonerio no te longola melo kwa betaki ba wa mo kwa avion yoka su wana soneri na ye bisko ya avion na vise lo rote se ni ya beta te bongote abeli ba wa yela ka nimta sa ko solo kitoko te wana lo rote azo ni ka fila tika
abetende asala ni ba technique ba nga beta banze wa Michael Jackson obeta pile la lingango Dakoya Nabi munogwana di yango wana penza yo va faut DJ Lacoste longola yo admenga zo kiacha do fait mais c'est comme si qui est population tout non atanga de fête pourquoi yango na bina na devant nene nzambe ba vena ba Olivier Chima ba pesi nga charge ba flamme ka ba pesi nga charge faut na conseiller ba guitariste oyo ya 5e génération bazo yeba robeta guitare te faut bazonga na ba ina ba recherche roi ngani ensemble ba recherche par avec na Fabrice ba mettre Fabrice na ça ba style de leur recherche ta comme aux États-Unis Yves Gatti asa millionnaire des millionnaires international Yves Gatti asa millionnaire tellement avant na ba règlement et la musique tout ta ka pesa ngelo mo ya dak bibo abi jazz mo so alak bibo et ça va pas pour bête mais zwango tellement aux aramayeli na guitare zwango ce que côté na musique na biso et ça déjà tout le monde a bien la musique. Bon, jazz solo, surtout bito zonga moi mon kio ebike, mutu mususu donne esenga ki abet azara musicien, mutu musu donne esenga ki azara guitariste, mais si ko conseil ni ko pesa parce que surtout to zongi mukie na sinini oucho beta banani bapola bazoka, basi bazoka, mibali babombo na boka isikara. Wana ezalaka président modi de la Coste. Président mutabaka yesika wana siko ba mona ka président bina. Lobi ba ka président na palais du peuple. Azo sa discours, siko abini saka déjà mokili na dasi moko eza satanique, dasi moko eza sersi, mais ba mona mo pa président mo côté caméléon de ba ko mobinga wa caméléon, mo veste na parlement na Olivier Chimanga, na ba Martin Fayou, mo ko mona na likimbi, mo na concert alati ba danseuse façon mo te ki longwa penza e yati Diana Bissau donc na biso boye un homme de Didier Lacoste aza parmi bato azwa temps en classe omoni tiniri yo zaboye ata lelo te lobi te lo motangela so za dona eza mamnao obimisango fo mais ki fallait ça lango era tangela ko mo kotna musique pesi ba tout sentiment ngotika bato ka boye musique ya ba musique eza don pesa travail Lacoste abotama musicien a constater on peut soit ça pratique à travailler ka y a un commissaire le comment souraya anaï on comprend ayemba danger so zo yemba bo craquer donc elon ngolo bezala ke po azo la kisara rande aza besoin lobela surtout pour apostuler na province provinciale na national a lobela funa alobela bana na bango ya yolo mais en plus na provincial alobela bana qui quitte présentement qui quitte et ça peine bien que ma artiste que lobela pour mon tinde to za boy ba problème mais ça qui quitte yo bien ngoté mais sera za député ta za souci et si kana kolele si kana botama merci lobela ngo alpesa ngo po alobela po ba soane ba bongisa. Merci beaucoup Jazz Solo mais nga penza zo plaire ngai te robetika eloko mai résoudre robeta eloko moko oyo motema nga sanduku ya bobeta biso eloko na po ngai nga na résoudre ka vie la Coste na baba œuvre na e na parlement penza o plaire ngai te moi te we randi babito ba même banga kuna eza bien te ba bien na musique ba mona sur parlement oh biso to bina dikimbi lobi kuna na parlement parler du peuple. Donc et on a un plaisir na Yannick Kamboma mobali ya mukuse azana Paris Yannick Kamboma là tara fort garçon play social so moni su bogar so mobali ya mukuse Yannick Kamboma azana bo sente Murphy Mbongo azolandanga Pesi yo amour yo zongi okendala yo
arsena yo biske otimela maestro ya la coste tika la musique vient na ngai jazz solo conseil nini okoko pesa na ndenge ozobeta guitare makasi boye na bao bazoya nsima na bao babetaka guitare mais baza na niveau oyo okomeli te moi conseil mpona bandeko na yo baartiste quoi. Ouais, conseil ozala ezaka ke baya ya tout. J'espère que bamisu mpe baosala yango baofonctionne na tir aza na botamani émission te même musique elelo komi naoka akela tv bilobelebele afingifingi bato babetake kuna bastudio comprendre. Donc conseil napesa baya netambo oyaka kolobaka ebele na baécran ya batv kokosa bato il faut vraiment bokende na bacentre somoi ntango ntango eza te kende na centre yekola mpo ye toyaka pa jazz solo nzambologie de la montagne mikolo babenganga de la montagne lumière soleil la belle de belle ya babenganga ngai de la montagne jazz solo donc nzambologie ok elona koloba jazz solo kibo nzambologie de la montagne wana vraimen eza makambo eza makambo na ngai ya kati ya pale wana mpenza ndenge kati moni omotindi na yo boye namoni na miraza wana Yanguna David Yanguna jeune Moboga play na bosani pété na omona mkolo site oyo John Simao Congo Suisse l'homme de Congo Suisse quoi bon n'habité s'occuper na na rolo ba news na biso ya orchestre non jazz na bosani ki question moko na mon album bimi mais na comprendre n'habité soko tenzem buto tenzem na album te na habité. Bon, l'album Oyo Bamasa Deba Boaki Yannick Dino, Chana déjà Ezuleka comme chanson conventionnelle, na chef de parfum d'hiver, na Périssé Moma, na ba Yogo, s'il vous plaît, d'Ice You Madrol. Donc, nous avons un album, la dédié à maman sociale, maman Bougie Teka, à Paris. Nous avons pour maman sociale, Bibi Jazz, nous avons un peu Makar. Et puis sur bakar ngana puis sur car après on mange sur bakar lumière soleil vous avez ça déjà calme aux car Yannick Amboma ML Grace. OK jazz nzembo wana pe photo yoka yango mais photo yoka ngo quelque tape to comme ko chiter na émission na biso moi 3 personnes mabanga après ngape na des annonces après obeti na tiki le 30 secondes obeta nzembo na wana. OK, merci beaucoup pour l'opportunité pe singa ina remercier ba oya ngai tout ba soutenir ngai na bosana te na Yves Gatti le millionnaire international mauvais à bonne guérison na mauvais si que vous allez vraiment na bosana te bana tout ya États-Unis bana Londres na mona ML Grâce, Mofondologie, Taylor Vandam, Mamina Kaloumi, Simbo la plus jolie, Nabosanité, Francine Mikoko, Yavien Nanga Patou Konga, Mère à la Kakinga, Vina Jess, Solo, Ozozoa, Bakoli, notre blouson, basket, bleu, rien à dire. Yannick Kamboma, Mobala Moukousse, Lumière Soleil, la belle de belle, la femme du paradis. Nabosani, Keba, Nabosana Moutou. Les catégories comme Jasso 5, Jazz Moko. On est Patrick Parabolique, Yesu Nabosana Swani Saranga, Yepena Swani Saranga, Patrick Parabolique, na Brésil, DJ Samouraï de Paris, Stéphane Adolphe Dominguez, Makula Blonde, Badjego même. Maman na bébé, Bambo Tebele. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. J'espère que Bomoni Jazz Solo n'a à s'exprimer à la Kissi Talent et Salibiso Nabino ba bien. Pourquoi pas na mot de la fête, ba remerciement na mon papa, mon daddy, mon patron, mon
babiso na koti mupanzane mabe kokota papa John Sima ou le papa de papa social elongo na madame na ye mama Misha la patrona moi so sokolaka 3 fois na miliki mama social mama ebaka pasi ya bana pourquoi pas na mon cordon mon chef papa Salomon Mbuma balobi mobala 1m80 yenda zo lakisa mwana ndenge basalaka musala papa René na bosante papa René Ipumbwa derrière caméra équipe technique Mobimba Montréal mon réalisateur David Nyanguma mobala pembe l'homme sérieux l'homme qui fallait et pourquoi pas maman Dorcas Mbouyi moi si à pembe en tout cas abonné nyonso il y a Congo Suisse télévision na le labino ya trop mon vieux Waiza peuple mokonzi na Paris babi vivania na bifeni mo yango kala tezo ya nazo zela Waiza na mon peuple na Paris babi so côte na Paris wana papa bazemba na kata Iri sur scène bambote na bino babone nyonso ya Congo Suisse télévision bo s'abonner massivement Giovanni Nyang la fille non China Rambo motombotia mabele l'ambassadrice de la presse je suis là nazani na Congo Suisse bo s'abonner massivement bozala jamais déçu ngana bino tokutani à la prochaine ciao na totikeli jazz solo asala mo loko moko et c'est pour ça ba fani nyonso ya Congo Suisse télévision na tikeli bino spa makolo bolingwe komandenye bolingwe ngulume zimakolo bolingwe komandenye bolingo na yo ezalaki kaka ya mabebelele komi otambola 16 yango yo mama social mama bujiteka mama ya bana nanga mama social bolingwe komandenye bolingwe ngulume zimakolo bolingwe komandenye lumière soleil la belle des belles la femme des paradis lumière soleil la belle des belles maman paradis maman bujiteka la bijoli ata obombi bolingo na ngai na ngoma manganga na komandaka chaque jour ata obombi bolingo na ngai na ngoma Kilimanjaro na ngoma tango pona yo bujiteka motema na kobela pona yo bebe na ngai na lingaka ozali nyonso ya ngai ya motema shushu na ngai bujite bolingwe ngulumie bolingwe bujiteka veut dire que wana ezalaki nzema mama sociale mama ya bana taka mama bujiteka makula blonde mirfi mbongo rien à dire.